Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo la pesi bilo mbote esika nyonso ezwami bino betika ete kimia nzombe tata ingela o mabota mabino bande ko balandi vraiment mbote na baboni na biso Océan du Congo pe mbote na bande ko nyonso ope bozali kolanda biso bipai na bipai ya solo bambela na bilo zali ko koma en tout cas na ebité lolenge nini na loba ete merci na bino pambate confiance bozali ko pesa na mafingo bozali ko sala pe na lolenge oyo ba misusu be babani ko senza lolenge lango en tout cas mama Adja assalamu alaikum bon rétablissement merci encore une fois Nzambe tata na ko bimisa vraiment bana ya pasteur Didier Lompinga azali pareil be miso bangai gradina gloire babelaki makasi pe babimi na hôpital que Dieu soit loué mbote pe vraiment na babeli nyonso na lobi je vais rafaza liko na bino en tout cas ba oyo nyonso pe bozali na ba problème spirituel na lobi vraiment Jova Sabaoth ayeba na côté ma abunda bitumba la bino pe a délivrer bino pambate to zali ko kene vers la délivrance en tout cas Nzambe ya lola azolo kumbande kolanga ya bope to banda to analyser ensemble pour aizala ke sika vraiment to sala ka éveil à conscience et sika oyo to analyser ensemble to sala ka éveil patriotique vraiment na lingi na noto yebata ko tombo la penza mongongo la biso likolo ya Nzambe pambate soki na chaki makamba bato yi deux pese ezali pe mususu po boyoka bango bo comprendre ete parti wana ezaka na idéologie te tango tolobaka baza na fondement te bino moko bozoyoka makamba bato bazoloba on dirait bazotokuta na monoko donc bazoloba bazosala do baza ko se contredire yango na lobi to mekaka kokumisa Nzambe to yemba nzembo bato nyonso bayembi bongo na sima vraiment to solola salanga bolamu Nzamba lola salanga bolamu salanga bolamu Dieu de ma vie salanga bolamu salata bolamu ya salanga bolamu Nzamba lola salanga bolamu Yesu pusana lisuswe Nzamba lola pusana lisu Mokonzi pusana bamona ya pusana lisusu Nzamba lola pusana lisusu Vraiment Nzamba lola azone lokumu asala bino nyoso bolamu vraiment abattre la bino a protéger bino nayebi ete mayele nyonso ya moyini sataneza nile sans effet bandege bazoluka ba G5 la bango ekota la kati ya banzoto la bino laisse-moi vous dire que ekokota kate au nom de notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Dieu tout-puissant ekotika la kako simba bino te pamba te Nzambe wana azala contrôle batindiki mupepe mabe na kati ya République démocratique du Congo précisément la capitale po ete ba mona ke oto ya COVID-19 po Félix as occasion ya ko bimisa bango na muyembe mais to sengi kaka loboko la Nzambe ezali kokota kokanga mupepe wana nyoso ko précipiter dans les lieux arides au nom de notre Seigneur Jésus-Christ tika ete kimia ekota mupepe oyo kiti na Kinshasa pona ko belisa bana ko belisa mikolo tolobi to zangisi yango misala na kombo la Yesu Kristo tolobi Nzamba lola asembola loboko na ye na nzela ya envoyé na ye Simo Kimbangu na nzela ya messager na ye Jean de Dieu Mwambika di Mamulaya bakanga tous les quatre quoi ba ange puissant pour la ko bebisa complot oya Félix contre la République démocratique du Congo pour la ko niata complot ya Muyembe Nzambe langa bazala confondi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Na pamboli bino nyonso Nzambe alola azana bino bokozala bonne santé ba hôpitaux ko kauka batu bakobima ba maladie o mipepe ekoti la kati ya bana mikolo batata ba mama kufa ekozala te na mois ya janvier oyo année 2019 ezali année ya victoire to précipiter moyini satana bisika oyo bongisa mpona ida les arides po ete atalaka kuna lolenge bana Nzambe bakosala musala pe bakofestoyer bande kolanga na yeli suli bosola bino pona koloba ete botala état de droit ma ona Félix azo banga nini ngala zo ebate Félix azako banga nini nalobi to lakisaka bino ala papa le bolojwa pasteur moko ya muluba atelemi alobi batu nyonso oyo bakondimela Félix te o bazali baluba bakokufa bande kolanga eza menace de mort te mutu wana profané ba menace de mort te yo ola ke la batu liwa est-ce que baluba nyoso baza ba bénéficiaire à Félix alobi baluba o boko telemela Félix bo mona ki bilo moko mama chala mona ndeli ba ki ko toka ye
ndenge ba finga kiye soki tozwi mukuna biloko mukuna zolo batu yebi bandaku na bango tukubuma bango mwana mobali oyo fils mukoko alobi tozala ba arme tokobima tokosala bango mabe ndeko langa eza ba menace de mort wala ba profana ki ba menace de mort ba profana ba menace de mort bandeko langa ngoi kasange ngoi mulunda plutôt atei kaka alobi kaka bomoni anere elandi donc anere Félix azobangani moi je n'arrive pas à comprendre si vraiment Félix azoki maponami ndenge bato na ye baza koloba soki eza mpenza bavotaki ye na vérité na zirne Félix azobangani nalandi gilit soi-disant pasteur na ye alobi tokondima te na Congo que Félix azala lisusu président oyo bakobomela kiti bokonzi oh donc bango moko na monoko na bango baza koyeba ke biloko oyo toliaki ya mbwa to préparer mbangu pourquoi bazali kaka ko préméditer ke bakoboma Félix et puis pourquoi soki mutu azali koloba pona Congo mutu wana efamo nango mabe ndeko langa Congo ezala pasi bandeko langa soki tolobeli Congo te tokolobela ni Congo ezala esengo te Congo ezala banzela te bandeko langa course oyo nazosala na ville mikolo oyo nazoyebisa bino nazobebisa nini 20 000 francs donc soki nabimi tongo na ye kozonga il faut nabebisa 20 000 francs mais la course okoma kala gombe nakokende na INSS ola côté INSS je vous dis course naosala mikolo tala esalanga boye transport eza te donc il faut par jour nabebisaka 20 000 francs bon soki nakokele course na pendant un mois nakobebisa mbongo combien banzela eza te bademi terrain siko mekana koyebisa ngai Félix a peur de quoi pour Félix azoki maponami on suppose de batole bazoloba Félix va voter qui est to pesi 98% tondi mela bango ke Fayulu azoki 43% bango mo bapesa kaye 11% bango mo bapesa Shadari mais sikoyo Félix abanga kanini ngoy mulunda wala bakangi mais finalement Félix alobaki okanga ba prison de maloba ya Félix ezali kokokisa mate yango tozali koyebisa bango ete bandeko nanga botika nanu bilobela parce que boza ko maîtriser makambula bino te botika nanu bilobela s'il vous plaît bozala batu na mayele bososola ete pouvoir na bino ezali pouvoir o bakadona ki bino sikolo ko bapesa ki bino yango cadeau mukolo nango akofini pa kobotola parce que cadeau kutu ezaka bien so mutakabeli ngai ya cadeau nenge ko zayanga lokwa Anita Babe atidela ngai Anita Babe que Dieu vous bénisse merci encore une fois vraiment atidela ngai LG langa ya 52 pouces ako réclamer yango te mais wana ya bino ezake mutu apesi alobi ngai pe okopesa nga na air moko okozongisela nga mais pourquoi bozolela ke tokondima te Félix azala sous présent okufala kiti bokondima te boliaki biloko mbwa nzete obomatelaki kaka yango bokokitela ezali pasi pe mawa bandeko nanga ezali pasi pe mawa lobi na banzi bomonaki ndenge nini natambusaki babiloko na koluka ndeko tokozala naye tosololi aza malamu mais néanmoins Serge Wolo a été menacé na poids lourd mais hélas tokokuta na ye tokobenga na ye po aleka pe na Océan du Congo boleka komona ye asembola ngo vraiment na lolenge na ye moko tala Congo ndenge biso toza lelo soki tokutela bilo tinga moko lelo ta onazolekana na boy kakela ko exposer ba oya ngate pola cha ezala témoin je n'ai pas compris la limité na 16e rue mutuka muso ezaki wana ba soldat mo bazaki la kati mais na yebiso ndenge bazo fixer nga regard oh tina kokite na yebiso bango na bitata yo kuna na mutuka mususu ngana mutuka mususu fungole ba mpula misu nozo tala ngote la ngani lokwa tozaki na mo embouteillage basale kwa baleka la chelo na se to kutali lisusu miso ngai papa oka nga photo kanga bien yaka kokota poto tala na yo lobelo ko sala ngo posa tangu nzele fungwa mitoleki alors ndenge tozana na boye tozali na problème sérieux pour na kotambola bayebi ke ba oyo bazali balobeli ya peuple batia biso balobeli ya Fayulu donc tangu yo ozo combattre oza ko dénoncer ben sanité balobi oza muta Fayulu
yango nga nazo senga la bino bandeko langa toza la bomoko ta yangoyo tango yebi ka anniversaire na ça déjà lembele il faut tant en profiter parce que le temps au Félix ça de l'autre côté bino mo bolandi Moïse Katumbi la RFI Moïse Katumbi bon a évité na lo bané nini po bango pe soko lo bi la bango bazonti maté akeko lo bake eloko moko ko sala manenyo sacré boyoki bato ya IDPS ndenge ni bazo finga bango na bemba ba perdre valeur na bango alors bino bato bozo kumisa Moïse Katumbi bino bato botike na kaya bemba est-ce que osala bilo sonité bo soutenir mutabon bolonga bo soutenir Congo parce que lelo nde bazo tambola wana boy vérité zate na ote ko tila bilo ni na mende eloko malonge zate donc bayebi ke makambo wana ezali bongo Kabila nde asimbi makambala Félix aza kosala kaka boy abaluka akende po aluka asilisa mandala ye ba bengane na makasi te to kufe comme elle a été avant l'heure siko ngai na yo eloko ni toko kosala bande kolanga eloko ya motu ezali to bundela mabele la biso ba pesi biso ba mona te ke to na passage o le bambuta de basi ba pesi biso passage de pesa monu passage donc biso moko sikoyo to affronter likambu oyo ce qui to affronter ngote et ko la passe mi bande kolanga alors tout congolais to simba liboko la liboko pour adversaire aza lembele maloba ya bamukuna maloba ya bafisi mukoko esengeli to bakanga bango aujourd'hui toko tunaka identité parce que nga bato bayebinga bayebi papa nanga bayebi mama nanga bayebi famille nanga bayebi bande kolanga qu'il a plus c'est 49 pour que le connaît femme pécato. Il y a soleil na France. Famille nanga eyebani basé belé moyena tanga bango ezate. Lik Makanaki a Madé et ratarate en Autriche. Basé belé o baby famille nanga. Deux mots là. Hein? Yanga bandeko. Donc baza ebelé. Mais si koyo identité o ebile mo boso mona lelo. Famille na ye ya bien ezawap. Famille na ye eza wapi alors bande kolanga na ega ko beta mbela ko ebisa biloke arrestation sur arrestation accusation sur accusation toti que la ngoli sous tenté parce que bande kolapsa bazo ko fala est tozo tuna bango pourquoi bazo kitsa drapeau te balobi makambo le tali bango te mutu zo ko défendre te bande kolanga batu bako kufa bilo bobi makambo le tali bilo te bo kitsa drapeau te mais na Congo normalement jusqu'au preuve du contraire photos à la dé nationale. Place Hollande de que Félix n'est pas pour les Congolais. Parce que tu es là, le côté. Hein? Azo le belo côté, bande kolanga. Bakangi ngoy mulunda la Lubumbashi. Mais entre-temps, bango moko balobi ke bamoni oh Seigneur Jésus-Christ. Bamoni nanga. Na jeep. Oh ezala ba armement na kati. Ezo ke le Lubumbashi me bakangi yangote. Est-ce que c'est normal? Boye bisanga no likambo. Nanga. Na ba jeep azobe mango Lubumbashi eza la minduki la kati mais est-ce que batona baza normal tant bazo le balika bongo et puis na média mais bokangi ngote comment si ko pola ni bazo kanga Kabila te po Kabila pas na Lubumbashi Kabila azo ningisa bango bango imulu ndala basaka ba debt eza lokola mutu azali kobela na lobani Corolla soki ko balobenga ngoni Corona soki Corona sikoyo mutu wana na Corona yo osali test mon kaza la Corona olo pesa ekiso ko bikse Corona yo le bité to opérer aza la problème na barin olingo bomba mutu wana to za la poso biksae c'est le contraire moto o azotinda batu wana ayebani kombo la ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila sikoyo yo ke ko gumba mbela tata ya mutu wana ok ko bimisa mboko pour le jour férié à tata ya mutu wana siko yozo kangaka ba depte oya mike mende kolanga Félix qu'est-ce qui ne va pas problème no ezani ozo lenga nini olie ki biloko mbo préparer mbangu ba peuple congolais ba kokotela ote parce que o pesi bango mu Congo oza ko faire souffrir bango on dirait ba latisa que eloko moko ke balobi yo ba ko bala ko commander yo kaka nzamba ngo obilo bokelo ko sambelaka nzambe nini wana ozo peso motema ya makasi ya oyina mboka oyo uti ça prouve ne suffisance que nzambe kaka kwa luzolo yango na yeko bisabele bande kolanga to bunde tumba babiloko o bazo bimisa betape na yuta ko yebisa biloke
kuna mutu oyo avandi na bureau provisoire soki mboso wala avandi na ye bozomona ba bêtise ezolekala kuna bozomona sikoyo bitumbe komi entre bango na bango biloko na bango eza nini ba avancer te plutôt bazosala biloko wana ezali mpo badistraire bino bazosala biloko wana te na idée ke bazali kokele mpo batonga mboka baosala biloko wana mpo na distraction epesa Félix moyen ya kokoma ntina 2023 mpo après ba 2024-25 kuna basala baélection apusapusala ba 2023 nakoma kotia makama makasi mpo après basala mais quant à nous peuple congolais lokola toza déjà révélé tozoyeba makambo wana eloko nini tozosala totika ekana eloko moko eloko wana moko ngana oyo toyebi lokola ngana oyo toyebi yango nde tozosala identité bozala yango déjà bozala age mama Marthe bozala age Félix cela veut dire bango moko ta bapesa ba biographie na bango ba milobisa bayeba kenga la za mama ya oyo te donc c'est continuité ya mama Sifa na bana oyo tala lipasa oyo bakokali te continuité ya mama Sifa continuité ya mama Sifa de tango bango babande ko pomola Mobutu na mama yemo sans tenir compte que makila on ekolanda biso kaka onkela ke olofela losako bokulaka onkela ke olofela yango bozomona ke tozali koyebisa bango ke siko tozali koya na méthode mususu toya na méthode mususu bande kolanga méthode toya nango ya kolongola bango po biso toleka totonga kongola biso mindele baya kosenga biso maboko. En tout cas merci na bino nyonso vraiment obosomba fidélité pour la kolanda biso. Merci na bilonso tous ensemble toyeka ko beta mbela ete adversaire azalembele Félix yola komi bikanga kanga lokola mbu azui rage tozoyeba te nini eza koleka ba pomoli la batuloso bazaki la ye cela veut dire basalaki eloko moko pour nous distraire et Dieu ne fait pas ça soki bo mona biloko eza nzambe da zo bimisa yango pola koyebiso ke nanga ekoki yo pe mutu c'est préparé pour to bunda bitumba. Merci na bilono en tout cas la biseka bande ko IDPS botika bilobela botika ko banga boza la penza ba vrai patriote boyebisa Félix c'est le moment à démissionner na ye ake na ye ko fana soki na Burundi ake na ye soki wapi parce que mon pepe ozoya ekozala makasi mingi parce que adversaire na bilo boza ko banga bozo kanga batu mususu et pas adversaire akoya kufa obile bozo ki mayango boboy troisième président mais koya na on ndengelo c'est parce que Kabila lobaki soki alinga sala fait awa Félix akobika te e baloba Kabila tanga solo babongo boko kanga ete fils moko kazala ba arme bokanga fils bokanga pe mukuna bokanga pe pasteur wala tango bozokanga côté moko ezo prouver que bokonzi na bino eza ya malamu te nzambe abatela bino. Merci encore une fois l'équipe technique et voilà na moni bon notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo jamais nzambe alola aibala ko pambola yo. Merci na Kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne, on a la caméra. Merci encore une fois à Judeka, notre réalisateur, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Boukene Pendanangelo, Kotika Mwana. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokondi Parab, émission Wangai. Merci na mon ami de tous les temps, Dieu Lolo, soit là où tu es, que Dieu vous bénisse. Et na grande famille au Bolandaganga, vraiment, Nzambe Apambolabino, adversaire, à Komina Ekobanga, Nani, Aza, vrai parent. Et quelle est le vraie identité de Félix Tshilombo? Que Dieu vous bénisse. Bye.